Yankazanga to solo na mwa muke mama finga nyonso ba finga ka Belgique ko banda babanda sina moya lelo ongana otofani ya ozo comprendre ngo te kaza femme forte bazo yeba te ke ndenga za bongo mwana mwasi wana soka zalaki aza ngombe yango moni ngombe na ali maka ndaka bakonzi ya frère voilà omona ye mwaza soso exactement ozomona na bakofinga ye yoso mona ngombe batiango na malewa baotekango loba ezala malewa international mais so okoti na barestaurant malewa batiaka bakitendo omona nzonga soso eza ya likolo ya lipapu ya nini tout omona partie nyonso to ya soso eza mais ngombe so de banda oteka ngombe moso tunika morceau ngombe kombe bana 5000 mona ngombe bana 5000 mais ole da likolo 2000 tala différence na ba 1500 ozomona donc banda ko finga madame Belleville banda kala madame Belleville atandisaka bango ye aza papier mouchoir atande na otoka omona fana luka papier mouchoir na pangusa donc aza bongo madame Belleville aza mai soko boko mela soko bo sokolo ko mela soko bo mela yo niki na ngata bilamba oko lambela oko tela maya foko tela maya ti soko muta bombo finge suni po mafinga be yo tu bo finga ekola ete ekoti sana ngo yepe hospitalité eningi sana ngo pata yete esali sa ta fièvre te alia kamela kata le santé zo mata du jour au jour du jour au jour tala yewana ako mata kaka rematindela nga pape na kotoka mingi ako vimba ya bongo yo kokoka e voilà na la kiwana basala ki alobaki ke nyonso ofinga wana bo continue na binoka ko finga balakisaki yango ndeko na mso wana alobi ke dépression des osala ebongo kuna mafinga o bafinga kae eninga zana madame Belleville kandi akotala kae pe akocontinue kaka akotala kae par rapport à ça madame Belleville mutu mususu omoni babiloko wana tu wana o bazoya kosangana kana basa bama pungu baoluka siko place akokuelela moni pungu so okati ye nini lipapu na ye moko akomaka déjà déséquilibré ya lokola bango il faut siko po azo appui il faut luka diembela madame Belleville alalela madame Belleville na bandenge moko boye po epesa ye courage ya koloba ya en soi vraiment bon la logique des choses totalement makambo belé aux yeux de can internet les finga nino et toucha madame Belleville les finga nini ya makasi o bango baloba na madame Belleville toki ke non madame po bango totoko mona tango to yaki misu ba kingo esemba maki misu ba kena ko se retrouver na HJ tension mati bango mais madame Belleville ezane loko moko te oyo ya grave mokile koko loba ya muta bandi na cycle 2015 jusqu'à présent na 2024 muta bongo bino boloba ni li finga nini malongo kitoko ozo bana koko lobe koko le ma Belleville exacte ozo mona et donc exacte bana le lotu mokile aussi là et tira la kosala mate et tira ma kofinga te au moni mona mwasi wana en soi boy andoki oui otale boy vraiment kotala mona mwasi wana aza ngwalima mama bipupola zoba mwana mwasi mobo aka toujours ka ko créer ba komba bato aka toujours ko kosa makambo aka toujours na actualité moko mbe po mokile yo ko mokili pe dasi ba yebiye tanga ba famille moto ba benga nga mona suka problème nini mona suka yo dasi zo téléphone obenga ye mona suka yo na boza ba camarade bo so la place ni ya na yebiye te so na vanda ne bo na vanda po kapika pinga suks na pese mboto la patrona mama Nzambe avanda bo atala bi mwana mwaso aya ndoko bebisa réputation musana nga fa longwa na balongola na chaîne balongola parce que a commis sa place là comme ça qu'on le hôtel aya azo problème mabe azo teka mabe azo nani mwana nani Jimmy Limbondo mabe yango kapita ngavandi bo atala bi non place ko hotel itin ma parents nanga ba ofanda bo na ba problème bango nyonso tu basala ba moleka njulama basala nini ba moleka njulama
koseka te chaque na oloba nao basalema bamoleka njula parce que lelo akoma otala ke personnalité na ebeba akoma mal appris nazolukaki mal réputé ne wana a ressemblé mutu nyonso to akoma mal réputé lokwa ye nga boleka te Aisha nga na vanda na TV na tanga kombono te comment bino boko na TV botanga kombona non na star bochenga mana niva ma muteke ota bochanga mana bovandi ma bokalikilenga te na star na bino ozomona bopoko tala déjà mutu bozo ya akoselo makambo ozo comprendre que likambo mo so loba akosa na yo kepe mission ngo na mona ki ngo na linia na nga formaté vraiment to c'est basé na ngo mais le ko le fond ngo déjà voilà to solo la ngo kaka mais na suka na yo ka ki alobi ke ta mo benga ki wana oyo po yebe te ke ki zo benga ya nga mutu na bengi yo pona peso matière na yeba te ke mutu na bengi ezayo est-ce que bon comprendre vidéo ngo bien famille bota la vidéo na bien na otchela binongo bota la bolandela ma vidéo na bien botala ma vidéo wana kitoko mandenga ke nango alobi ke nga na bengi ye to sora na biso ko kata te ko finga ngai te zere za ngai omonde mama biso alobaka ke na liaka fufu na sana ka beza lokuta aliaka te en tout cas yo na mama bino mabo bandoke effectivement boza bandoke ya solo effectivement mabo bandeko taba mutu asali drame nene donc abimise loko moko boye ope mokili ezake aza vraie famille bota te akoko confirma ngo tala suke shopi yene kumani okutu ayeba gite ke mutu azosola ne zanga mais mama la estombo za mutalo kuta yango monis makambo neni ata koloba ayaka traiter nani awati nani nene botai ayena bavosa nene botai oboyoka batata mwasi oboyoka mobala nene botai boyoka bavosi boybona bobona boy papa na biso zola vanda kama bingai yango moni yana biso Irene Masando kitanga uti poto ayena koli oyo mobali ya nene atindaki ayena ngo nene ta koli no mobali na tindeli yo yango yo ya gola okoyi kotika kisongi te ya gola luka place mombo o se canaliser lokuta na yo te mwana mosa bongi na lokuta te Aisha ngai te muna tinda biloko za derrière ba papa batu ngai te tango bino boke no luka ba vine ba tata batu na ville nga na sana nu na classe avancé tango bino boke no tala ko sala ba matala na boke no luka mokile mona bino bo renier bo bina bo sala boye boke na ba orchestre batu ngai te na tinda bino ngai te muna tinda yo vraiment ndengo za bongo za la soki ndenge nino za wana Aisha tala épargner moto na plateau na tanga kombo nanga dans la plateau no vraiment koko yamba ka mutu tatanga kombo nanga tango bino bo bandi ngai a poser que po ye pas confirmer muninga pesi oka matière ninga na ko pesa yo kuto ya na TV lobi ngai na vie nga réputation na ngai ko beba te yo réputation beba te ba mise ba zondeni tala bo sila mananga mama loko bo luka ko ngani na za beso na bina yela bino Aisha ofunda nga na parquet po yo muto bandi nga na bandi yo te ozomona vani nga boke tanga kombo na plateau na bino ndeni ya gola ngate muna tinda Jimmy Limbonda tiko na défaut ngate muna tinda teka pasolo tina niveau sala wana ngai te ti pola zona kuiti na bibaya ngai te muna tinda bino ala bo sila mana ngai leki na yo ti akoyi ko supporter ta ye na TV ko taliso ndengo sundola bana na yo nga na za mama na mabata te moi je suis responsable ya gola d'abord sika ko sangana omoni ngaso na zaki lokwa bango na ofanda mabo na tali na yo finga mutu te tambo ya ko finga madame Belleville ba makolo pousser est-ce que botala ka ya bino moko te bango na mona ko za makolo ku ya oso mona makolo ya yekumani kubuka baba kubuka makolo yekumani moi si ngako mekate ngai mabo mekate bo silama bo luka place bo ko vandisela makamu na bino e pa nga bo mekate ozo mona batu mo bavandi mo
on comprendre que ça bande ba sorcellerie ça bande ba ndoki ba luka toujours pour ba déstabiliser vie nga bo kokaté nga na famille libota au grand jamais na ko trahir madame Belleville et puis place ma Belleville vandi ya bi ke mwana o akokufa liko na nga nga so ba biloko nzoto na nga esenga ke makata moko ba tsepa madame Belleville moi je suis prête à opesa surtout saka na kutu yaya mo saka na raté naza fou ya reine ozomona naza fou ya reine na nga na vota madame Belleville numéro 1 siko tellement que bango baza batu mo ba ya pembe na mama na bango pona mbongo tala bano batonga mama bango maboko makasi akabaka te nini boy mais nga mukomoto na ko vana ba ke madame Belleville yaya oh ba tonga ye bongo misu le bazo kana ke ne pas dina na poani il y a pas comment les ya maboko makasi baolela maboko makasi flambeau asimba ata papa na biso flambeau comme on yaki lwambo makia di soki franco mais ne ba ke no pesa avenir na biso flambeau ya ama boko makasi lo kwa yote moko liboko a victoire ele manaka mo pesa liza bo efongani mais ya simba boye Omona, madame Belleville koza luka mama binote. Ngana ko vanda tena tonga madame Belleville. Aza number 1 numéro 1. Naza fouya rentala mo ninga lo etika la ka mke bino botombola ngana chipo bo ke etika na prison. Yo moi madame Belleville aza soni lokola mama na bino. Akoza moi moko te famille bota ko vanda tonga mama na ye parce que la famille bota y a de valeur. Makasi. Ozomona. Pourtant tant to vanda ka ya mama na nga Belleville ye biete. Ozomona Belleville ba maman na ngate mais soki oza na problème na bengi madame Belleville maman yaya nazo yebisa yo nazo loba na yo siko mutu mo benga na vandi na tongi na otonge na yebi te to tonga ke na ndenga mabe to tonga ke ya gola na ndenga malamu to tonga ke na marque nini na ke tonga Belleville VIP international yaya na vanda ka bolela mama chéra moi singa na yeba yete makasi ozomona na vandi bo ozandi ke la mama chéra moi sima côté agence à côté Western Union aboke le mois 50 aboke le mois 100 maman José Lusadisu nga na yebi yete maman ni ba super maman ni ngoya mputu la grande H mami ta dina saleli okoli mutu ayebi yo to famille na ete na komwa madame Belleville tabo saka na kate moi sana za lokwa binote kasi moi si wana ko za lokola binote banda loti mokili sila ya gola na Aisha botika nga kinya Aisha omema batu parquet Otangu yo bandinga mokile moni pe mokile yoki ngana bandio te mayo to bandinga tango okesa ba kindumba na bela ba vivre la musique ngana zalate pardon ma tango okele pa na ba Swede kuna aye mukanga ngalula aye mina kufanga ina kolela yo mama na zalate tango bokende biya ngana lingi yo boni yo komi ko pesa nga pasali na zalate na classe makasi tango bokende na kolala wapi ekibinda nko na zalate naza na classe mama mamenga bolingo kinelinga na zalate tala bomeka te oko regretter ya gola tu na terrain ya gola aza déjà mal réputé yo luko batela moi soit réputation na mukio na olobake ngai naza na réputation po bazwanga to za mutalo puta yo Aisha ngana na vanda na TV na tanga kombo note koma bini moko vanda na TV botanga kombo na non star bochenga mana niva ma muteke ota bochenga mana bovandi ma bokalikilenga ate na star na bino ozomona opoko tala déjà mutu bazo ya akoselo makambo on se comprendre que likambo moi so loba akosa na yo kepe mission ngo na mona ki ngo na linia na nga formater moment to se baser na ngo mais le ko le fond ngo déjà voilà to solo la ngo kaka mena suka na yo ka ki alobiki tango benga ki wana oyo po yeba eteke ki zo benga ya nga mutu na bengi yo pona peso matière na yeba teke mutu na bengi zayo est-ce que vous comprenez vidéo ngo bien
famille libota bota la vidéo wana bien na otchela binongo bota la bolandela ma vidéo wana bien bota la ma vidéo wana kitoko mandenga ke nango alobi ke nga na bengi ye to sora na biso ko kata te ko finga ngai te zere zangai omonde mama biso alobaka ke na liaka fufu na sana ka beza lokuta aliaka te en tout cas yo na mama bino mabo abandoke effectivement boza bandoki ya solo. Oh, effectivement, maman bandeko. Tama mutu asali drame nene donc abimi se no moko boye, ope mokili. Oh, ezake aza vraie famille bota te akoko confirmer ngo. Tala suke shopi yene kumani okutu ayeba kite ke mutu azosola ne zanga. Ah mais maman la estombe za mutu lokuta. Vandi bo s'abonner na tango bafanda batali pena ba mindimani hormis moko ya biso azala mais na kati wana ezaka na ba oyo bafandaka pena tali abi mamsa ndoki moko na bango benga lobi abi yakola numéro inconnu na finga bi te ko finga te na bengi mpona bake o andoki mère pena zolela otana mama bino bo bandoki ngabi oke se katala biso abi kolanda tene ka lobo no lia fufu na mela mai no vivre lukuta. Les autres soyez la personne qui est Bianca. Le tangi combat moi Bianca. La journaliste à famille Bouta. Mais non, on a plus d'informations. Mais il y a source quand même. Tanga ye. C'est fan de habiter que oh ana obenganga. Na téléphone putain na zoyoka. Mutu na bango pegaka. Muninga na bango pegaka journaliste. Abeng pe na yoka bi non sila ndoki biloko yo sala te totika na biso tolo baka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de notre émission, votre émission qui est bien présentée par votre humble présentatrice Chacha la Cléopâtre, autrement dit IGF de la presse, il y a famille Libota. Voilà, aujourd'hui mesdames et messieurs, je pour vous comme mon invité Bianca Zanga. Voilà, on a des canachans, on a déjà moi na souka, il y a famille Libota. Vraiment, on a dit que vous en avez belé, il y a Kota la Bisson de Cabo, mais ça toujours Kota la émission na bino ya kitoko, émission na bino, émission na biso ya kitoko makasi o wapi tolobela kaka madame Belvi Kandi ou rien. Voilà, donc yeto yete ce qui était donc c'est-à-dire to tika na biso kaka batu to tika na biso masolongo to tika na biso ba débat yango, mais vu que tata Nzambe azopesa toujours ba force, azopesa ba maye, azopesa ba stratégie, to kozala toujours wana pona koloba kaka bolamu na ye, ainsi que to kobeta lisolo ya ba actualité ndenge izo le kanakati ya YouTube. Voilà, parce que balobi ba voisin bazalaka na ngambo, ba voisin ba na ngambo makasi parce que ba rasuna temps ya obaka mis côté mususu te ezalaka ka na famille Libota Montréal soko za même langage nanga au fondama déjà. Voilà, soko fondama qui déjà et ko empêcher péter pona to solola na ndiko na biso aza balobi mwana suka pisi mwana suka égal wow bokoyoka goût oyo wapi. Voilà, bien que ça. Bonjour notre Chacha. Voilà. Songi de nous. Voilà. En tout cas. Oui, ça va, Chacha Kale. En tout cas, la STP, du Komona, et puis plateau Moko Lisusu. Voilà. Et ça, il y a vraiment
esengo makasi oyo ezaka lokuma mama Bellevue parce que mama malamu asangisi bana na ye donc gloire à Dieu. Merci na ye moko Poutine de l'écriture. Amen. La reine mère VIP internationale. Babi reine azalaka moko. Obino ba première dame. Obino ba nani te reine ndem tabota rabino abotina ba princesse. Donc il y a zaka moko. Vraiment tous s'abonner. Bon, liker émission, bon partager émission, oh, parce qu'il y a Kolobezali, vraiment. Un grand merci, Naye Moko Dongole Sanzamba Versa. Merci à toi d'être là, sa maman à Luciline. Un grand merci à Niki Lesa, Mifi Lesa, Moté Maya Papi, Irène Kialouta, Moté Richard. Un grand merci à Nadine Kialouta, Jocelyne Kialouta, Karine Izanga, Patricia Branco, Agent César Mokwada, Jolubanjadjo, Turku Luanda, Turku Paris et Paiwapi Rose Menge, Azawana. Un grand merci à Bibiche Moussouamba, il coupe à décoration. Oh, ma Bibiche. Ah bon? Bibiche Moussouamba. Voilà, je t'ai allé, maman chérie, maman Bibiche. Il y a eu un mois. Pourquoi pas le roi célèbre Christian Ngoma, donc Bibiche Moussouamba, ça, alonga boss akoma yaya tra ovanda boye abengi yo okoti agence ozikoli donc namona ke makambo Bibiche namona ngo loka mamita dina omoni eta mabike mwana suka pisi mwana suka esali mama Bibiche namona ngo loka la mama Chéra mwasi mama José Lusadis namona ngo loka la grande H mama Sakina mama Ewine et mama Gina Mabiala mama Annie maman na biso Annie Basiper, maman na biso Annie Poutungoya, et donc maman na biso sa famille Bota, maman José Bokato là, yawe yango wana notre maman et papa na biso Godard Eliko, papa na biso Alangi Babi famille Bota toujours. Voilà famille Bota toujours tozalara rawana tozape tozali mona suka pis mona suka nazo répéter phrase au mona suka pis mona suka et sali waouh en tout cas vraiment bo supporter ka rapport boyo rara guelo musulte boyo rara gu et le bien ngo ata bande connexion ya famille Bota te vraiment to construire na ko gu voilà bien ka to fondana le ndu na biso ya lelo basango ya meya culpa film na biso eza déjà wana lelo déjà 9e partie. Vraiment. 16h. Dans les nazam c'est na 6 na 4 giga na tala. Vraiment. Donc ngelo ozoboma nga parti ya mboka kaka. Parti ngai mboka donc so na monika ka Pierrot. Tala dana. Aigle. Obi Pierrot azandoke. C'est un scénario à bon. Yaya, navandi siko natali décor, navandi natali yenga. Et surtout couper yenga pendez bon. En tout cas famille Bota en tout cas to consommer film na biso mais la coupe donc to consommer film ma total to kota la bela et gloire à Dieu na sepeli film ba vie comme mata en tout cas nzamba zo lokumu parce que ba combataka mwana étiqueté mwana étiqueté ba frena ka été donc comme exemple film na biso yango wana en tout cas tokota na bela production to la muka lisusu to la film vraiment voilà tokota na bela production Bellevue TV film à film ça déjà wana vraiment tokota to booster star na biso to partager to kata to tsana ma TikTok ande to mesana to nde to kata ka ba challenge ndeke to kata pe me ya culpa vraiment et ça la kitoko makasi ba voisin ba yoka ka gunde ba mesana ko yoka gu yango ça la bango minoko pepele ya ko ya ko sa ba makambu ya ko loba ba mabeko to yo voilà bien kaza to solo na mwa muke mama finga nyonso ba finga ka Bellevue kandi ko banda babanda sina moya lelo onga na to fani ya ozo comprendre ngo te kaza femme forte bazo yeba te ke ndenge aza bongo mwana mwasi wana soka azalaki aza ngombe yango moni ngombe aliamaka mingi ndaka bakonzi ya frais voilà omona ye mwaza soso exacte ozomona donc bakofinga ye yoso mona ngombe batiango na malewa baotekango loba ezala malewa ya international mais so okoti na barestaurant malewa batiaka bakitende omona nzonga soso eza
ya likolo ya lipapu ya nini tout omona partie nyonso to ya soso eza mais ngombe so de banda oteka ngombe so tunika morceau ngombe kombe bana 5000 mona ngombe bana 5000 mais au lieu da likolo 2000 tala différence na ba 1500 ozomona donc banda ko finga madame Bellevue banda kala madame Bellevue atandisaka bango ya za papier mouchoir ya tande na otoka omona fana luka papier mouchoir na pangusa donc aza bongo madame Bellevue aza mai soko boko mela soko bo sokolo ko mela soko bo mela o niki na ngata bilamba o lambela o tela mai foko tela mai ti soko mutabo bo finge suni po mafinga be to bo finga ekola ete ekotisa nango ye pe hôpitalité eningisa nango pata ye te esalisa eta fièvre te alia kamela katala ne santé zo mata du jour au jour du jour au jour tala ye wana akomata kaka rematindela nga pape na kotoka mingi akovimba ya bongo yo kokoka e voilà nalandaki bongo ndeko na biso ya Afrique du Sud ou Afrique du Sud wana la chance na yo basalaki na décor wana ezaki na partie moko film ya bakataki wana basalaki alobaki ke nyonso ofinga wana bo continue na binoka kofinga balakisaki yango ndeko na biso wana alobi ke dépression des osala ye bongo mpona mafinga oyo bafingaka ye eninga aza na madame Bellevue kandi akotalaka ye mpe akocontinuera kaka kotalaka ye par rapport à ça madame Bellevue mutu mosusu omoni babiloko wana tu wana o bazoya kosangana kana baza bamapungu baoluka siko place akokwelela moni lipungu so okati ye nini lipapu na ye moko akomaka déjà déséquilibré ya lokola bango il faut siko po azo appui il faut luka adiembela madame Bellevue alalela mwa madame Bellevue na bandenge moko boye po epesa ye courage ya koloba ya en soi vraiment bon la logique des choses totalement makambo ebele ezoleka na internet lifinga nini oyo etusha madame Bellevue ata moko lifinga nini ya makasi oyo bango baloba na madame Bellevue toki ke non madame po bango tokomona ntango toyaki misusu bakingo esembwamaki misusu bakendaki kose retrouve na HJ tension emati bango mais madame Bellevue eza na eloko moko te oyo ya grave mokili kokoloba ya muta bandi na site 2015 jusqu'à présent na 2024 muta bongo bino boloba nini lifinga nini malongo kitoko ozo bana kokoloba ekokolema Bellevue ezate ozomona et donc ezate bana lelo tu mokile aussi là etikala kosala mate etikala makofinga te omoni mona mwasi wana en soi boye andoki oui otale boye vraiment kotala mona mwasi wana aza ngwalima mama bipupola zoba mwana mwasi mobo ayaka toujours ka ko créer ba komba bato ayaka toujours ko kosa makambo ayaka toujours na batualité moko mbe po mokile yo ko mokili pe dasi ba yebi ye taka ba ta famille moto ba benganga mona suka problème ni mona suka yo dasi zo téléphone obenga ye mona suka yo na boza ba camarade bo so la place ni ya na yebi ete so na vanda ne bona vanda po kapinga suki na pese mboto la patrona mama Nzambe avanda bo atala bi mwana mwaso ayana ko bebisa réputation musana nga fa longwa na balongola na chaîne balongola parce que a commis sa place on a comme ça quand le hôtel aya azo problème mabe azo teka mabe azo nani mwana nani Jimmy Limbondo mabe yango kapita ngavandi bo atala bi non place ko hotel ite ma parents nanga ba ofanda bo na ba problème bango nyonso tu basala ba moleka njulama basala nini ba moleka njulama kosieka te chache na uloba nao basalema bamoleka njulama siko lelo akoma otala ke personnalité na ebeba akoma mal appris azolukaki mal réputé ne wana yango monis makambo nini ata koloba ayaka otraité nani awati nani Nene Botai aya na bavoice Nene Botai oboyoka batata mwasi oboyoka mobala Nene Botai oboyoka bavoice boy na boy papa na biso zola vanda kama bingai yango moni yana biso Irene Masando kitanga uti poto ayena koli oyo mobali ya Nene atindaki
aye nango nene ta kolino mobali na tindeli yo yango yo ya gola okoki kotika kisongi te ya gola luka place mobo o se canaliser lokuta na yo te mwana mwasi abongi na lokuta te Aisha ngai te muna tinda biloko za derrière ba papa batu ngai te tango bino bokende luka ba vine batata batu na ville ngai naza nanu na classe avancé tango bino bokende otala kosala bamatala na bokende luka mokili mona bino borenie bobina bosala boye bokende na baorkestre batu ngai te muna tinda bino ngai te muna tinda yo vraiment ndenge oza bongo ozala soki ndenge nini oza wana Aisha tala épargne moto na plateau natanga akombo nanga dans la plateau non vraiment koko yambaka mutu tatanga kombo nanga tango bino bobandi ngai a poser question pour yeba zo confirmer muninga pesi oka matière ninga ko pesa yo kuto yana TV lobi ngai na vie nanga réputation nanga ko beba te yo réputation beba te ba mise ba zondeni ba sila mananga mona loko bo luka ko ngani na zabe so na bina yela bino Aisha ofunda nga na parquet po yo muto bandi nga na bandi yo te oso mona vani nga boketanga kombo na plateau na bino ndeni ya gola ngate muna tinda Jimmy Limbonda tiko na défaut ngate muna tinda teka pasolo tina niveau sala wana ngai te ti pola zona kuiti na bibaya ngai te muna tinda bino ala bo sila mana ngai biaka oyebi na ba place ya ozomona tovanda na bango tovanda moko mosusu kala wana kutu nani wana chaîne no te chaîne nanga ya kala ya BZ kapi atinda mbongo ezaka anniversaire nanga kapi atindi mbongo tomela wana deuxième fois nanga namona ye tonavanda te ekoma première fois ezalaki kapi abengisaka vivette etombeke ngai nazalaka pa vivette mayamba toke na vivette deuxième fois kapi mpe ntango asepela nanga moni kenga mpe alobi bie miso mpe etami bato basengi ye nga nde kapi alobi na ye sava azwa mbongo yango bokende omela nde kapi atindaka mbongo ozomona nga so nazalaka mwana mabe me kapi abenga na ye na mosala ti bamama bakapi baopesela kapi baopesele rapport ke akomisi bureau akomisi yango hotel kapi abondelanga combien de fois makapi abenganga binanga bianka ke wana kuza ta solo na ya famille libota te ozomona wana solo ata naza mwana suka te na ya famille libota te chacha na boyanga bitema kapi aza leki pesa ye conseil abino bien ka zo banga te ba parents nanga baza place wana mwana libabe impoli bato bazo boko lelo bana tando zo finga mama leki na yo ti akoyi ko supporter ta ye na TV ko taliso ndengo sundola bana na yo nga naza mama na mabata te moi je suis responsable ya gola d'abord sika ko sangana omoni ngaso nazaki lokola bango na ofanda mabo na tali na yo finga mutu te tambo ya ko finga madame Belleville ba makolo pousser est-ce que botalaka ya bino moko e bango na mona oza makolo ku ya oso mona makolo ya yekumani kubuka ba kubuka makolo yekumani mwana mwasi ngako meka te ngai mabo meka te bosilama boluka place bokoyi kovandisela makambo na bino epa nanga bomeka te ozomona bato mo bavandi mo ocomprendre ke eza bandi ya basorcellerie eza bandi ya bandoki baoluka toujours mpo badestabilize vie nanga bokoka te ngai na famille libota au grand jamais na kotrahi madame Belleville et puis place ma Belleville avandi ayebi ke mwana oyo akokufa likolo na nga ngai so babiloko ya nzoto na ngai esengaki bakata moko batyepa madame Belleville moi je suis prête à opesa surtout bosakana kutu te yaya bosakanaka te naza fu ya reine ozomona naza fu ya reine na ngai na vota madame Belleville numéro 1 siko tellement ke bango baza bato mo baya pembeni na mama na bango mpo na mbongo tala bano batonga mama na bango maboko makasi akabaka te nini boye me nga mokomo te na kovanda bake madame Belleville yaya bongo misi lelo azokana kende pa dina na pwani ya maboko makasi baolela maboko makasi flambo asimba ata papa na biso flambo komona yaki lwambo makiadi soki franco mais nde bakende opesa aveni na biso flambo
yaya ama boko makasi lokola yo te moko liboko ya victoire elema na kai mopesa liza boye fongami mais yaya simba boye omona madame Belleville koza luka mama bino te ngana ko vendre te tonga madame Belleville aza number 1 numéro 1 naza fuya rentala mo ninga le etika la kam ke bino bo tombola na chipo bo etika na prison yo moi madame Belleville aza soni lokola mama na bino akoza mwana moko te famille bota ko vana tonga mama na ye parce que la famille bota y a de valeur makasi ozomona pourtant tant to vana ka yaya mama na nga Belleville ye bien te ozomona Belleville ba ye mama na nga te mais soki ozana problème na bengi madame Belleville mama yaya nazo yebisa yo nazo loba na yo siko mutu mo benga na vandi na tongi na otonge na yebi te to tonga ke na ndenga mabe to tonga ke ya gola na ndenga malamu to tonga ke na marque nini na ke tonga Belleville VIP international yaya na vanda ka bolela mama chéra moi singa na yeba yete makasi ozomona na vandi bo ozandi ke la mama chéra moi singa koti agence à koti Western Union aboke le mois 50 aboke le mois 100 maman José Lusadisu nga na yebi yete maman ni ba super maman ni ngoya mputu la grande H mami ta dina saleli okoli mutu ayebi yo to a famille na ete na komwa madame Belleville tabo sakana kate moi sana za lokwa bino te makasi moi si wana ko za lokwa bino te banda loti mokilo sila ya gola na Aisha botika nga kinya Aisha omema batu parquet potangu yo bandinga mokile moni pe mokile yoki ngana bandio te meyo to bandinga tango okesa ba kindumba na bela ba viva la musique ngana zalate tango okene pa ba na ba swede kuna aye mukanga ngalula aye mina kufanga ina kolela yo mama na zalate tangu bokende biya ngana lingi yo boni yo komi ko pesa nga pasali na zalate na classe makasi tangu bokende na kolala wapi kibinda nko na zalate na za classe mama mamenga bolinga kinelinga na zalate tala bomeka te oko regrette yagola tu na terrain yagola aza déjà mal réputé yo luko batela moi soit réputation na mukio na olobake ngai na za na réputation po bazwanga to za mutalo puta yo ozalo kuta moko Aisha yo za na réputation balonga yo mais le baki bazwa été aza ye réputation déjà ya malamu ale katala isako bina kite mama soko bina kite katala isako bina kita banjela tala botika to vanda kimia botika to vanda kimia botika to vanda kimia yaya okotanga mana misapi Aisha ngai na sanga masekite po nga déjà nena zabo se muto bandinga te na bandaka mutu te ozomona mais aussi longtemps yo bandinga no yebisa ma yagola ya moni yo za mal réputé ngai pe nazaki mal réputé mais lelo na lingi na comment ça na soigner image na nga mais mwana wana basimbaka ete omoni nga no koloba na yagola te yagola pezaka te ase loko te lipapa kala so solo mama bipupola na platine na malongo yagola kongo vanda yo fingela ngo mutu moi ça melaka turbo te mikola comment planter na ya wana plantini ya plantini oya $20 boni ba jebo ko yagola za mbongo soma kabela milaya boka na mutu fi akataka suki fi ya samutu salite yagola makolo sa tala yagola keba mais tango lobi ke makambo plante wana na idée moko elinga na mutu koto pe kuna na sortie médiatique ya Marina là ba lobi ke ba plante oya tsaki na mutu wana ezaki ka ba régime abundi loka mutu afula moto ta munoko zokoma mukie kamili te munoko na ezokangama ozokata soni babiloko na basi bato bayeba ngo mwa mobali loka ba régime ata me place oyeba biloko wana te ozo comprendre que ma chérie mon frère pour comment mutu lokola mwana mobali lokola ba reza yebi ke plante wana Marina la batena muteze ya kokemba yeba ngondenge ni po ya miss na Monica kanani ba reza ko tangelo ba komba ba periki ya ba payer yaka
yo emso yebi nini te kabelo nini o ba tia mikolo ba benga Vietnam emso yo yebi ngote me ba reza yebi Vietnam tala niveau mwana mobali ozo kata soni te tala moni yo na tika ko ya moso na vandi na otalo boy Nathalie Junior katenge na tika ka yo pona Junior na vandi mabo Nathalie eka pona mwa mobali na ndem tesanga tela ba rezi na saleki nanga soki pona katenge te me yo ba rezi yo kuto yo mutu mo fo vanda ka madame Dekara la belu atelo biloko na ndaku yo papa ba rezi Dekare okoti ngoko ko ya da sina mana koma Marina Laba Marina Laba za valeur azo anti valeur te Marina Laba ko vanda bandi ko tangisa bino nyonso to ne boza wana ta ba vaurien oyo ba rezi bimne mabunzi Mama yo zo mele zo salo mabe tane vimbiso mabunzi tane vimbiso libumu canaliser te yaya okoluka place moko te obana ko canaliser mabundi no wana il faut yana TV yo za mutu yo ko finga Marina Laba yo est-ce que tala Laba na bien moi ça le col tonda bongo o aleki mama na bino na vitamine mama na bino akena ko bino na Swede o Marina Laba koko sala ngote ngoni mama bino za anti valeur oh mama bino ko za anti valeur te Marina Laba loba ki fo mona kaza mutu a vivre na lipeka kare ni pala te yango mona lobi na la vérité a lobi na bino la vérité et suis bino mais balobi ke Marina Laba za ingrate ingrate parce que na cœur wana esaleli pe ba makambo esaleli nini esaleli nini akenda na transport na ye moko azonga na transport na moko ba kiseli Marina nini tandis que kutu ce qui de là ba visibilité c'est grâce à écriture ya Marina Laba mais soit disant to yoka ke kuna ba pesa bango ba transport ya bazora na ba et l'autre côté polanda mama na kwiti te makamba yo loba amuta kwiti olande elo na malonge ko mapa mwasa na mukolo wana eloko nini mama malonge ko mepa na ye eloko malonge ko mepa na ezate ozomona lelo so ba signer ba contrat lelo so ba okende bo eza grâce écriture à Marina Laba koma ministre Avanda Tali abi quel genre de français qui écrit cette français c'est Marina Laba allez venez yo Marina Laba wapi mwana soda ya Laba de moi-même ya moi so akatisi bato asisi bato AVC kian mutu mwa loba ezate voilà mutu mwa loba ezate mais sortie médiatique na ye awa ememi sous ba problème donc tala boloko la moi na wana vraiment sam atelemi boye abandi ko loba ba insanité contre Marina Laba est-ce que na famille libota awa vraiment ba ko permettre yango ala poate wana za ngungi so betika ka epu akufi ye déjà Laba hauteur de Laba buka ki Paul moi mobali soit disant moi mobali ndenga lobaka mais Laba buki Paul tala degré moi mobali on mona émission wana ba comédie ceux qui maman ceux qui nani on émission na commentaire ba ko tala da déjà te tozongi c'est moi mobali tozongi c'est moi mobali siko Marina Laba buki Paul et bongo yo tendresse yo bunda wapi tanda sa bunda wapi amoni dipina zokata prince neti ba tuta ye siko yo mwasa makasi dipina kanga liboza matango kimi papa tala bana basi oyo bana baso balobaka bakanela ngaso bazunga baboma ngai tala ba bakangi ye albaka zaki maladi ngana moya bundezala ya mutazo tia blanchi maboko boy na kanela ko lelo na ziyo makaka boy lelo na moi si sans charisme ko minisa mabele na tolo kanti yo mabele wana ya sanitaire et impressionné banane siko mutabonga vana teva bi Marina Laba yo ya pomoni Laba pa la kiseke na la toto ya tembe ayele ma la vrai commentaire na ye abine sava to kokutana tendresse kanga mutema bondela nzambe ya mabe koma te nzamba protéger ka ba comédien to za biso ni na bo moyo mais soki nzamba sali verbe daichu mutu moko longo etandresse ko ya te po degré Marina Laba beto so za kutu nga yeso a mwasa tembe azo adresse na place comme olala akoma ngo Marina Laba ya olukanga na adresse bo place comme olala zala na ndako ala place wapi
la place tika assis. boejour nous namona ki na émission no mona chaîne na moko atia alobi ke chambre na ye ala kisi ba valise Yaya ana place kolala te babwaka bloko libanda garantie zaki ya mbonga madame Belleville. Yaya na bane kolala la ngo mutakala tolo na se. Na lele la ngo mutakala ta na douche na lela mbongo wana. Bien kaso mutakala. Mwana suka na koso te chacha. Na banaki kolala na se na lele la mbongo wana na betela ngo makolo na betela ngo libumu. Nsambe mbonga madame Belleville ganga. Tana mwana mwaso yenga ya muyibi oyo. Oya fini ya madame Belleville tongo poko midi. Yango to an opération. Nzambe vraiment. Un mot faut à parent Belleville va défendre moi na bango. Ba nié maman tendresse papa za ko nié mana kingo maman na libumu. Ba salo ba zoka ba comme so wit. Tala, obina mokili ingratitude ya mabe ingratitude eza mabe. Yango moni papa na biso waze kwa. Andimana beta Martine ata na 5 personnes kasa benga ba Joyce abenga bana si ya solo lo bana kamba solo po bato yo o ya sala na maboko ba mona ki aza na succès te boy na boba kende banani ba yozonga susu no lo ba no baza benga bango ba video te obima zuma video te obima ti leke tuyo bel nani si la nzamba mutu te na misisa mutu ne te katana misilolo ye kuna ke kasi te ba ne to saka ngo montage ti kato monta ki yango yete bana ebongo te alo bebe kutetikani ko za garde corps te ya za ndiona lokwa collaborateur yama ya muta simbisaki abiso ki tembe to na madame Belleville se ba ko solani na bureau ya ba sola nini mutu lokola yeve madame Belleville ko calculer salité muno ko solo loto masebe ko bima na muno abia salane magenya ye magenya mutamema na saki certifié ya na senga no prendre cette vidéo wana mutamema na saki et bien l'homme papa na barchive ya na loba no ko kosala te ya prince na zali ba loba ka les paroles s'envole les vidéos reste kosala te est-ce que man ndima ka yeba kwa akoyi ko mimona ami yo kason mais sur le lendemain que ye ko zala ke merci Belleville Belleville la patrona la geste au sali merci est-ce que ndima kango leketu Belleville la patrona o bana makamba ngo liboso na bango wana yebani est-ce que bandima kango bozo trahir si la miyibi atuma be bozo ko kosa ka sila mams mena sese bo kendo lela bena miss lolo yewana za ko lela ata soka bwaki biso to ko leto kende wapi yewana kuna ana ngafana koma na ngapa dina na badina shu bona dina na banalo bana eti ya nanu baleli te ba olela be batonga kaka akaba ata $20 akaba te maboko makasi ya ba komona video na bozela boko mona video na ko tela bino ngo atuka no zala na komana ko zela ko vraiment zambe na ngai ba kaka awa noko presse ko leka te au fini na 12h juste na 5 a elo video no comme ça madame Belleville ni biba semba bandoki boko bima ozomona bato mo baza boye bande des hypocrites boye na bo oyo bacomédien baza bato mabe ngai eloko ezokamwisa nga sortie médiatique ya mayo vraiment yo vandi est ce que otali olanda vraiment sortie médiatique bien ya Davina tala obina ko awa na biso awa tokokumisa madame Belleville te nazokumisi madame Belleville ekomi problème oba vino mobimba omati miniati mais dati ya ma tante Belleville ozape makambu te yo ya mayo ozalaka wapi ya mayo ozalaka wapi ntango mwana Thérèse abi Belleville akopapolo mbata na kopeta yo Belleville oza na kapasité ya kotyata mwana lichombe na libumu te mayonnaise yo ozalaka wapi mayonnaise ozalaka wapi ntango bango bazovanda na kiti baofinga prese Lomé ya mayo yo ozala wapi yama yo zala te oya ko défendre te lelo no ki goya ko ya ko défendre po balobi na sila mais muta bomi théâtre biso na to yebi yango eza sila oya sa ba sembla po anini oya sa ba ironie loka bino ne ba batu malamu o silama
Voilà, bien quand moi vraiment bakande mataki to kitana moi ndambo parce que to comme na biso déjà na suka ya émission na biso ya lelo to comme déjà na suka liloba na yo ko bande ko na biso ya famille libota ainsi que bande ko balina vraiment minibini. Ngelo na loba kaka na famille libota d'abord merci pour la confiance. Merci vraiment botali singa ke na saka ya bino na vraiment leki na bino. Autant bomoni vidéo wana batu misusu pe boko changa bandi ko poster ngo bandi ko so même bokati vidéo wana po boloba mwana suka to ko ndima te ke yo mtu ko sala ba en tout cas merci pour la confiance wana bolanda ya gola te bolanda ta moyibi. C'est bon, vous comprenez quand il y a des batailles makambo. Vous comprenez quand il y a des mensonges. Aya, à cause de la Carmel Odia makambo, c'est la fille à papa. Tant Carmel Odia mima ina parka komani. Tant Carmel Odia mima kaya komandeni. Akomanga na ebina makambo wana te. Makambo lobeza lokuta nga jamais na finga na Carmel Odia oza muta lokuta mama. Moi ton dimo ezate moyibi angwali mama kingabwa. Maman Bipoupoula. Voilà, heureuse de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers vos téléphones portables et vos ordinateurs ainsi que vos écrans, voilà, sur notre émission, voilà, sur notre chaîne Mwana Sukaya famille Libota TV, voilà, wanezaki bon ngai o abino bon mais ça toujours kolanda na famille Libota na kombo ya Chacha la Cléopâtre Mwana Suka basoni autrement dit IGF de la presse ya famille Libota, voilà, nga soko yé vraiment olobi mabe ya madame Belvi kandi na 6h juste en tout cas nga na 6h2 no ya pona kangayo na bengi bongo no comprend ça yé abimiselo pena babiloko na yo kandenga misala ko bimisa format yo barchive na yo omitala, voilà, merci beaucoup na bino oyo kozalaka wana pona ko soutenir pona ko tia maboko na ba chaîne na biso, vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse pour continuer toujours na ko sala yango pe biso to kozala kaka wana pona ko sala bino toujours misala ya kitoko makasi, voilà, merci beaucoup à la maman chérie, merci beaucoup à maman José Lusadisu, maman Claudine Bokato, la maman Bibiche Mouswamba babiloko wana izala kaka, voilà, Bibiche Mouswamba ipupa babiloko wana tilelo ezala kaka, voilà, wana maman nanga vraiment ayebi côté nazalaki na oya sala, voilà, wana itali kaka. Bon, merci beaucoup à Tonton Presse Luamba, merci beaucoup à Maman qui a famille Libota, Maman Pams, Valbi, Pams Matondo, toujours à la pointe. Merci beaucoup de la présence. Zipine Balobi. On s'abonne. Comme Nene, vraiment. Zipine tout est côte à News TV. Et la chaîne na biso ya bino. Na kombo ya Zipine et tout est côte à News. Babia boy na eba copier coller. Ya zawana na biloko oyo. Ya yemoko, voilà. Merci beaucoup na bino, merci beaucoup na Yopé. Vraiment merci beaucoup na Chacha. Opportunité ya ko fanda comment ya ko sola lisusu be parce que les hasard te pas na bango pour les ala raquette na bango faut pesa mbongo bango keto na mais biso ko to ezara vraiment quand on dit famille Libota c'est-à-dire que Libota, voilà, bien quatre comme l'émission déjà na suka émission vraiment bambote na ngezaka na vie na ngai tito d'Acosta mauvais Jean-Paul Kapinga motema mama nasi et Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo du Fabel, Diana Banaka Motema Rodrigue Bangala ainsi que la famille Libota Mobimba, vraiment ba mbote na bino yango wana Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo 10 fois en belle ce qui nous a zongi te kutana. Voilà, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Mwana Sukaya famille Libota TV. Quand on nous on dit au revoir. Merci.